Kiembote, kokanda di kanda di aukulu jene Kongo, unanzaya mvimba, kiembote kiemo. Endioyo, ikandieno, toyene Kongo. Unudiaga, ngizidi. Kiembote, mbote, malibota nyoso ya ne Kongo na mokili mobimba. Na yebike mingi na lobaka. Ezalaka pona ko passer message na bana ne Kongo pona ko komisa sango na mokili mobimba. Passer oya biso, présent oya biso na ezaleli ya sikoyo. Yamwana lelo oyo na zongi lisusu kosolwa mwa ndambu parce que mwa tamoro esalami na yoki batu balobi tozoyoka yo te nini ezwi yo likambo esalameli yo bandeko na ngai tolobaka na Kikongo mankaka nkambi makambo oyo bino bolingi naloba ezali makambo ya politike oyo etali ngai te bien ke makambo ngo nayebi yango basekret ebele naza na yango mais lere moko mpe tobangaka po bamikonzi mosusu bazalaka mitema mabe okodevale mingi oyo ya bango baye kolanda yo ti awa bomi yo surtout politique africaine ndenge yango ezali eza epe compliqué quoi. Lelo oyo bandeko na ngai nayebi ke ndenge nazoloba boye ndeko na ngai José Wanduka asepeli bandeko bolimisa ngai il fallait na longola nalata lineti mosusu bolimisa ngai na bosoni kolongola lineti oyo bolimisa ngai pilakene lolembuka na utei kobosa na lomato na longola yango na esprit ke na bolimisa ngai nayebi ke mutu moko akoseka ngai nayebi ke mutu moko epai azali akoseka Lady DM akoseka na efali nalongola lisu moko tosola kitoko po message ekoma partout oyo efali message ekoma bandeko na ngai ya bino ndeko bo s'inscrire na canal na biso kombo ya canal na biso Ana ne Congo bisika tolobelaka mingi histoire ya Royaume Congo passé ya Royaume Congo ko vivre na biso na mokili mobimba ndenge topanzana baoyo babotami na étranger lelo baye na poto makambo ya mike eza kosalema oyo toyebaki te biso toyaka to aider to passer ba histoire wana soki omoni pe oyo nga na lobby yo oza na connaissance peut-être ya kobakisala oyo na lobby toujours ozali bienvenu comme ça toyoka pe oyo ayo biso pe toyekola biso pe topesa oyo biso na bato mosusu ndenge tobana Kikongo bo engangu tulutu bandeko lelo oyo nakosuggere lelo oyo nakolobela makambo mosusu oyo tosi tolobela déjà mais tolingi tosala mwa rappel et puis tolakisa bango réalité yango sikoyo parce que réalité yango ntango tolobaki peut-être image ezalaki te ya lelo tokotiela bino image po bomeka comprendre ka mais makambo moto oyo alobaka eza ya solo bandeko na ngai nasi na explika bino ke nasi na lobamba lebele ke na Congo démocratique ekolo babengaka bamboma ezalaka te bamboma bazalaka bangolais donc na Congo bamboma bazalaka te bamboma bauta na Noki na Angola avec le temps
bamboma batikali na Congo ekomi pe tribu ya, mais parmi bango peut-être parce que avec l'évolution bato bazobotama bazokola bayaki avant bakoli bazonuna bazokufa, mais okomona mwa mibale misato bazali oyo bazali bamboma bautaka na Angola bakoli na Congo balobaka portugais. Peut-être base manifestaki te, mais soko approcher bango parler bango c'est que non ngana potama na Angola na waja portugais tina yaki na portugais na ngame na s'installer na Kionzo, na s'installer na Boko, na s'installer na Palapala, na s'installer na Songololo, na boti bana kuna bana ngapi ba boti, mais portugais na lakisi bango te. Mais libota na ngamususu eza na Angola. Bandeko comme nous na Congo bambata bazalaka te. Bambata bauta na kimbata. Soki outi na Congo Kinshasa okomi na Kulungongo oke na Kipango. Soki na Kipango okomona frontière oye kaboli Congo RDC na Angola. Soki na Kipango balekisi yo okoti na Angola, oko traverser frontière okoti na Angola. Tango okoti na Angola, mboka ya liboso ya Angola ezali Kimbata. Omori ki frontière za wana batu wana oyo bamizalaki de ngambo kotoyo basala kabilanga kotoyo, tango bakati batu wana batika mama na tata mama kuna bazonga pa para na bango kuna. Bamoni ngimbo ngotisa kotoyo tokoma bambata. Bambata wana sont des Angolais oyo ya makela duzombo. Ole okoti Kimbata okomi na Ntaya mboka ya sima otoko. Et puis au continue ti okomi makela. Makela après ça okoti Kibokolo okidamba. Bandeko soki lelo likambo na bandeli yango parce que na lingi bo comprendre yango. Na yebi ke Lady D na sali video pona yo manu nangai manu Antonio Makwa Père Mulangi kulutu na pesi mbote toujours libota ezali biso nyoso tozali kulutu kolo akosunga tobosani yo te topesi pe mbote na madame na yo mama Nathalie mbote ya mingi na lisalisi na ye nyonso kolo apambola ye pangya mazingilanga ku Fransa Leonardo Nzolubonda kibila keneko Manu Ibrahim kuna Fransa Manu Mabati kubisi munachingu mbambutamu Manu Narciso kuna Luanda Lekiama Socrates Paulo kuna Luanda Maître Jibril Tobosanite Manu Zakaria Mayala Butama Dioko Pilula Manu Ngombu Masivi Butama Pastor Chimba Mama Mimicha Mindele Bila Keneko Mama Nicole Mwanakazi ya Manu Dokis Ibene Kembote Maître Cherige na Mama Mimi na Lyon Mbote na bino De Paskondinga ipangia makiasi kia msitu kilupila keneko bandeko na chela bino nanu loko moko ya muke botala nanu bongo to continuer parce que kama kambo oyo il faut to lobela yango soki tozo lobela yango te tokomona ko bandeko totala nanu awa Do lado angolanos residentes em Maquela do Zombo,
Do outro, cidadãos congoleses de Kimpango, com os mesmos hábitos e costumes, mas, devido às restrições da Covid-19, estavam impedidos de transitar de um lado para o outro. Momentos antes da reabertura da fronteira de Quimbata, os dois povos irmãos já respiravam de alívio, enquanto do outro lado decorriam as conversações entre as duas delegações. Seguiu-se uma visita às instalações do Serviço de Migração e Estrangeiros dos dois países para aferir as condições para a retoma do trabalho. Oficialmente reaberta, as populações dos dois países encararam a decisão do governo angolano como reforço das relações entre Angola e RDC. Bastante satisfeito. Já tenho como deslocar de Angola para Congo, fazer negócio, trazer mercadoria de um outro lado para cá. Estamos satisfeitos pelo dia de hoje, por nos retornarem a possibilidade de entrarmos e sairmos de um país para outro, no sentido de podermos continuar com as nossas trocas comerciais. A RDC reconhece as más condições da estrada que liga o Congo Democrático a Angola, passando pela fronteira de Quimbata. Respeitamos esses acordos por saber que Angola e a República Democrática do Congo, em menos de 5 minutos, podemos entrar e sair de um país para outro. Precisamos da colaboração de todos para trabalharmos na manutenção desta fronteira colocada à nossa disposição, quer seja para os angolanos como os congoleses democráticos. Que ça soit du côté RDC, que ça soit du côté Angola. A reabertura do posto fronteiriço de Quimbata vem reforçar a intervenção do investidor privado e não só na elevação da economia da província e do país em geral. Com esta abertura, possamos ter aqui a troca de mercadorias De marchandises. mas fundamentalmente as populações de Angola e as populações da RDC poderem aproximar-se cada vez mais. Nós sabemos quão longa e quão próximas são as relações entre as nossas famílias. Por isso, esperamos que, com esta abertura da fronteira, possamos todos ter aqui vantagens recíprocas. Vale lembrar que a fronteira estava encerrada por 2 anos por conta da Covid-19. As populações de Maquela do Zombo e Quimpango descreveram que a reabertura do posto fronteiriço de Quimbata vai ajudar a restituir as trocas comerciais entre os dois povos. Entretanto, as autoridades governamentais apelaram aos órgãos de defesa e segurança. Bom, mona kaka ke tolingaki ke boyeba parce que s'il vous plaît le invoca apangezama souvent to sala ba programme mona bazo benga tout ça donc c'est normal olimbisa il fallait que répondre na batu mususu bandeko ndenge nazalaki koloba ke ezali ba bikolo oyo esalami me bikolo wana ezali bikolo ya mboka wana te na profite kaka na bandela yango bomona exemple ke tango na parlaki Kimbata tout ce que je disais était vrai. Tout ce que j'avais dit était vrai. Parce que Kimbata est en Angola. Le lobo moni yango, moni Kimbata est en Angola. Bato Kipangu, frontière dans Kipangu. Soki bokoti, bo traverser boti Congo, et de dans bokota en Angola, mboka ya liboso de Kimbata. Après ça, ok, ntaya, après on continue. Donc, Bambata sont des Angolais. Ndenge pe bomoni frontière à Lufu est importante dans l'Axabini Wango parce que bon, dans l'Axabini Wango, vous allez voir que dans Lufu vous avez Songololo okomona ta wakati Lufu batu wana bazakuna baza batu ya province ya Zaire ya Mbanza Congo yangwana na Songololo
vous allez trouver des Angolais, San Salvador, baza ebele kuna. Babota, na batu bakuta wana. Na Songololo, vous allez trouver des Bamboma, ou bakuta Noki. Bamboma wana, basali pêche, s'installer na Boko, na Kionzo, na Chimpi, baye na Palabala, Pozo, et bakomiti na Songololo. Et batouana toujours au fur et à mesure bazo bota, baza ko avancer. Baza ko mata, ba côté ya Elokala, petit ba côté na kuna me semble. On a que no batouana, baza na ba grands-parents, ba portugais, mais ba lakisi on a bana te. Alors ba mona nini ngino, ba angolais mingi bazaki na kisasa. Pona likambo ya discrimination ane yaki ba na kumba pona ko éviter ko se protéger. Alors langue na bango ba lakisi yango na bana te, batiki bana ba s'adapter na langue bakotaki kuna batanga mais na bandako likambo mususu na yebisa bino bandeko boyebi ke ba parents mingi bangolais asali 50 ans 60 ans na Congo mais lingala ayebi ko loba yango te. Donc lingala ayebi ko loba yango te. Donc nandako na ye alobaka kaka Kikongo na ye oyo te na Angola. Lokola Kikongo wana na kisasa pe na ba Congo ezalaki acceptable, ezalaki monoko moko ezalaki koloba makuna. Et puis soki ake akuta comme na nzela tabozo banene lingala azoyoka yo. Et lui il répond à Kikongo na ye kuna. Et puis ba Congo baza wana bazo y comprendre. Et puis ba Congo mope baki na besete ba ye ba keno oyo Kikongo ya Angola parce que ça Kikongo ka yango moko. Et puis bazo solo là bango na lingala et puis lui il répond à Kikongo. Après ça, à continuer vinaye à Kenaye. Vous voyez? Et puis, naba travaux yo Mobutu salaki na Congo, mona kino mu Congo wana alba Kikongo te me Kikongo yo kango. Donc azali mungala soki muluba me Kikongo yo kango. Donc toi on va Kikongo, lui il comprend, il te répond à lingala, toi si tu comprends lingala et puis vie zo continue. Donc ba facilité moko salamaki na Congo. Donc bandeko so bon moninga na insiste sur Royaume Congo, sur histoire du Royaume Congo parce que Kikongo ils ont un pouvoir moko boye ancestral oyo uta na Royaume Congo Kikongo wana ezati na Bible makambo ebele na ko laksa bino exemple moko ya muke vous allez voir ndeko moko ya Mukongo azaka na poto. Alors, ndeko oyo abandi ko enseigner culture Congo et pas ya mindele. Vous allez voir. Pour bon a pouvoir ya Royaume Congo, ndeko oyo abandi ko enseigner culture Congo et pas ya mindele. Vous voyez, bandeko, na lingeka bomo na eloko yango, na bandela yango siko. Congo dia te bakaka basi sadio. Amasi kamvita osi sadio.
Ici, lorsqu'il parle de Congo, il parle du royaume Congo. Il parle de nos ancêtres. Il ne parle pas de la RDC, mais du royaume Congo que nos ancêtres avaient laissé, les pouvoirs Congo. Donc, c'était seulement nalingaki nameka ko faire comprendre bino mwa muke bozama ba penser nayebi ke bato bazo sepela maître Jibril azana esengo oyoka boye panya monke to kalanga kubelisika mama manzambi kwetela dio tamba omona ke nangi kiese mikolo yo kubengisa ngate mama nangai azana Holanda mama nangai nayebi ke obenga ngana na zongeli yote mama olemvuka saluti to kuponda ya ilumbu msalu kwa mungini na nganangize kunzo ale nambona vo nitu yolele ndidi dukulu ama ale ndele kwa mama sokyo mama Lukombo ngudiama azana 82 ans mama Lukombo azana Hollande mama kibila keneko panya monke to tu kuzulu ubwa katoloka ko mono ngai mvukisa okonda zina Lord mbote na yo mingi lus le mvuka panya monke na tangi kombo na yote parce que kombo na ko lobate Lady D DM Lady DM brasso oh to saliwa kiyote to pesi yombote mama Nicole mwana kazi ya Manu Dokis mwana kasi ya Manu Dokis leki ya Cherige na Lyon nande kono yo mwasi Adolo na pesi binombote euti na Toyone Congo na epike boko sepela leki nanga Kaila leki nanga Godinio mikolebele Manu Lukombo kuna Canada embuta kibila keneko kembote kia kumbuta ama Maman Gisèle, je te salue de loin. Vraiment, j'apprécie tes compliments au groupe Bazombo des enfants nés à Pointe-Noire. Je remercie la famille Bazombo née à Pointe-Noire. Pangyama nani diaka Mama Maria wo utuka ye Leonardo Nzoluvonda mama kimbote kiaku Pangyama de Pashkondinga mukona pilangini nange zina ze pangizama ba komeza kukima parce que moi mikolo lokola na salaki moi musalate pila kene fioti mais ba kombe koya Manu Zakaria Mayala Dioko Pilula Pangyama Dorodrigues Mama Bibish kimbote kia kupangyama Emmanuel Diamulungila Pangyama kimbote kia ku Pastoro Lindanda Pangyama Petit Martins Kudimana Bande Kubazai Bele Pangyama King de Kimakuta na Suisse Rive Kono kimbote kia kupangyama bila keneko Oncle Zola na Suisse Zinago de Makulusu kimbote kia kupangyama bila keneko kuna banzingi na ngikanda Libote za munene Ami Eliano kimbote kwa kiako nani susu ba kombo zokima Ani Koule Mampasi là c'est mon petit frère Leki Nangai Batremi Debachon à Saint-Étienne là c'est mon petit frère Petit Bonakanka na Paris na mwasi na yo Charlène mes compliments bandeko souvent que nga na parlaka sur histoire oyo ezali ya solo kebino bobungisi kebino bopesi yango considération te
ba histoire eza ebele bandeko. Bomona ki likambo ya mort ya président dos Santos na boyaki ko parler sur yango po ngana yebi ebele ya Angola. Ngana laki petit ya ba vie moko boy. Donc ko banda na présidence. Nasa la claire en vérité. Donc ko banda na présidence ya Angola. Ba oyo banda laki sima na ye. Donc na lobite ke dos Santos. Mais ba oyo banda laki petit ya batu wana. Batu msusu kutu na kenda na bakona armée. Bazana sima wana. Donc makambo ebele na yebi. Mais emankaka nkano. Yana bomoni ngai na yebisa babino engangu tulu. Maibo banga matoko lubange pasi. Domingo juvetokele Pangia matabonta kibila keneko Oben Lundoloka na Lyon. Pangia malubaki na Lyon. Batu ya Swiss mukena bila kenengene na kadi ambuko ba programme za ebele soki natangi kombo na yote tele sako bakansi enwa tangi sakuba enwa sakuba takwad. Donc ezali normal bandeko na ngai Irma Udon Rodrigues papa Kifumu leki na ngai Bernardo Kifumu ye kuto akena Angola vraiment makameleki telemana mutu. Donc c'est ça bandeko. Nalakisa bino ndambo ya bandeko na ngai nazana eloko ya muke nalakisa bino. Bona kama niye Mutula bana ba Congo, muchia Congo. Longi Congo, endioyo Longi Congo. Na termino kaka ndambu wana po muna geno Congo eza terre sainte. Congo ezali au-dessus ya ba tribi ya makamu susu ya mokilo. Ndinga Congo ezali langue moko eza au-dessus ya minoko nyonso parce que yaka na peve, yaka na une certaine puissance. Yana bomona kangai na bimaka na parlaka sur royaume Congo, na parlaka sur Congo. Oyo na lobaka diambo die peve, kunzambi di tukanga. Makuli boba nge mono kinwanga malavu ko bonda ki de mono pai ki ngizi boba te. Na lobaka oyo ezali mpe spirituel eli au-dessus ya makambo ebele. To continue ndambo na ndambo. Bandeko na lingi bomona achela bino eza la teko te botala ouverture ya frontière ya lufu bomona ni botala. Songololo oyo
yango esika Simon Kimbangu abimelaki ntango awuti na Angola aye kokweya na Songololo esika batata na mama oyo balongaka na eglise kimbangiste epai bazwilaki Simon Kimbangu mpo bakende na ye na Mbanza Ngulu bazwaki na frontiere oyo yakala makambo na yango bino boyeba ezokoki koyeba te bomoni donc nakolakisa mingi te nalingaka boyeba mosusu tobombi yango na bandeko na ngai c'était seulement boyeba ke na Songololo bangole basala Songololo wana bangole oyo bauti na Bembe parce que Bembe faisait partie ya province du Zaïre Mbanza Congo à l'époque lelo oyo Bembe ekoma na Wiji bokukuta ba San Salvador baza wana et parmi ba San Salvador wana ba mususu lelo babimaka ba Congolais batu ya Songololo na Songololo bokukuta ba mboma baza wana ba mboma wana bauta na Noki esika ba mboma bauta tribu ya ba mboma na Congo ezala jamais sont venus de l'Angola ba tribu ya ba mbata na Congo existate Congo ya RDC existate même si ba Congo na faisait partie ou ba kataki mais tribu ba Congo pe ezina maba bikolo boke zaki wana faisait partie ya Royaume Congo mais bamboma bambata bauti na Kimbata na kote ya Makela du Zombo bamboma bauti na Noki bango baeko s'installer ba créer Kionzo Boko Parabala Pozo Songololo sont tous des Angolais bakabinde kabinda tilelo ezalaka na Angola ekoma ekolo moko boye ya Congo na yebite so bazana mabele na Congo na yebite ils disent que mwanda te lorsque vous allez à Mwanda vous allez raconter des Bayombe des Banyanga des ekolo nini kuna na Mwanda mabele e bakabinde ezati bandeko video ezoya eko parler sur ba makambo ba Congolais basana na Congo bye bye.